tonton mususu vraiment nga na comprenaka bango te. Ozali na mwasi na ona ndako, oza na bana, mais oza bilingalinga, ozokende kolinga mwasi ya moninga. Oyebi bien ke mwasi wana aza na mutu na ye, mozokende kotia litoi. Na ba argument na bino obo pesa ko ezanga ata mutu na makolo. E bongo sikoyo chaque jour mutali akaka pondu okobaye non. Donc biso pe basi to se révolter pe chaque jour kolia ka pondu to boya. Balo pe to lingi madesu na fumbwa. Problème ezate. Donc lokola mwasi c'est là yo aza bile aza pondu. Et la kisi ke soki yo zozwa bile ya moninga podo da yango. Tokotika moninga pe afanda nzala te quand même. Toko sala boye ya yo mwasi wana ya yo mama bana to pesiye epa ya mobali ya mwasi oyo zo chalitoi. Tika papa wana pe adoda ya yo mwasi po yo po profiter ododa ya ye mwasi. Omoni non, ozo mona logique, parce que tu boy que non, butu moko boye azana biloka kolia te aye kokufa parce que non bile yi ezate. Omoni to sali échange. Te oza d'accord te. Oza d'accord te. Aza mama bana, mère palin, simba te sali opasi. Omoni pe muninga ya ye pe mwasi aza mama bana, aza pe mère palin. Mozo mona dimanche yo wana inde l'église. Otanga Bible te balobani. Yo lingi basala yo te. Yo pe ko sala muninga te. Tu comprends? Yo pe ko sala muninga te. Ba acte na bino wana ezana ba conséquences. Ezana ba conséquences. Merci.